Bonjour, bote na bino balandi ya édition Kimbangisa TV. Ndenge abo message na biso. Lelo tozayaki na mokolo ya na mboka plateau de Bateke, précisément na Kimpeti. Esika ba papa na biso ba papa ya bana bakoko ya papa Simo Kimbangu, ba papa to robenga ba papa 26. Bazwaki likanisi ya malamu kosalela quartier na biso, bureau ya quartier, la police, basali bango bâtiment mobimba ya 12 mètres. La porte nango séparé la police bureau à quartier bureau chef de donc bureau nyo salamaki na yango to landa ndenge les kaki ndenge papa bakata ki riban na ndenge ba remettre clé na chef du quartier to landa questeur de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa.
Diana, honorable député provincial élu de Maluku et en même temps questeur de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Monsieur Jacques Mounze, bourgmestre de la commune de Maluku. Distingués invités, à vos titres et qualifs, et en même temps remise de la clé. L'hymne national avait déjà été exécuté et on a hissé le drapeau. Juste après l'hymne national, nous allons passer au mot de bienvenue qui sera donné par le chef du quartier Kimpete, qui sera suivi du discours de circonstance par un honorable député des circonscriptions de Maluku, excellent monsieur le bourgmestre de la commune de Maluku, leur grandeur chef spirituel adjoint de l'église kimbangiste, autorités civiles, politiciens et militaires, collègues chefs du quartier de Maluku, chers notables et chefs des villages de la terre des plateaux de Bateke, mesdemoiselles, mesdames et messieurs avant rang et qualité. En ce jour exceptionnel marquant l'inauguration de notre siège administratif, au nom de tous les responsables des services décentralisés du quartier Kimpeti, et à mon nom propre, nous vous souhaitons la bienvenue. J'ai dit Kimpeti était un bureau auxiliaire du quartier Ngouma, en œuvre dans une maison de location, grâce à bienfaisance des autorités ecclésiastiques de l'Église de Jésus-Christ sur la terre, de son envoyé spécial Simon Kimbangu, ainsi que les chefs coutumiers du village Kimpeti et les chefs du bureau auxiliaire du quartier Ngouma, notamment Joseph Ngie, Bavo Ingo, Mavunu, Samin Kourou et Gilles Monka, que nous inaugurons aujourd'hui ces nouveaux sièges. Distingués invités, s'il y a des mots à dire, c'est simplement pour remercier Papa Simon Kimbangu à travers ses œuvres qui se pernissent jusqu'à ce jour pour le bien-être du tout et par les mains bénites de sa postérité ici présente. En ma qualité de chef de quartier, j'appelle toute la population de Kimpeti, estimée à 24 325 habitants, au respect du nom et de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Nous sollicitons également de sa part les bénédictions de la paix pour notre quartier, notre commune, notre ville-province, notre pays et notre République démocratique du Congo et pour toute l'Afrique. Du Fils et du Saint-Esprit. Honorable député provincial et questeur de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Maluku, Madame la chef de quartier de Kimpeti, Monsieur le commandant du sous-commissariat de la police nationale quartier Kimpeti, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités en vos divers titres et qualités. Avant toute chose, et avec l'autorisation de nos papas et mamans, ici présents, nous voudrions vous saluer et vous remercier d'avoir daigné consacrer un peu de votre temps pour rehausser de votre présence cette cérémonie. Nous remercions particulièrement les autorités publiques qui ont rendu possible la tenue de cette cérémonie en cette journée dominicale du 30 mai
2021. Comme vous le savez, le 6 avril 2021, le kimbongisme a totalisé un siècle d'existence. Nous nous trouvons donc dans cette année du centenaire. La cérémonie de ce jour s'inscrit donc dans le cadre des commémorations de cette année jubilaire. Notre pays, la République démocratique du Congo, est la terre choisie par l'Éternel pour accueillir cette mission rédemptrice et salvatrice pour l'humanité. Malgré les indicibles souffrances infligées à nos anciens dès le début du mouvement jusqu'à sa consécration en une structure reconnue par l'État, grâce à l'action concertée des 3 illustres fils de Papa Simon Kimbangu, j'ai cité Papa Charles Kisolokele Lukelo, Papa Salomon Dialungana Kiangani, Papa Joseph Diangenda Kuntima. Sous le leadership éclairé de son éminence Diangenda Kuntima, il est bon de souligner que le kimbanguisme a toujours compté d'abord sur ses propres moyens, par la participation active de ses fidèles en ce que l'on nomme Tsinsani. Il a ainsi tracé la voie à suivre pour une gestion responsable de nos pays. Au-delà de la quintessence religieuse et en attendant la réalisation spectaculaire d'immenses promesses qui lui sont rattachées, le kimbanguisme apparaît comme une civilisation qui doit avoir son impact visible sur la vie spirituelle et sociale des populations. Monsieur le bourgmestre de la commune de Maluku, c'est votre tour de prendre la parole. Biso ya fondation kotala eloko oyo batongeli biso oyo eza eloko eza ya kosakana yango te. Wuta nazalaka muke nazo uta ndunu. Non nazo uta swalempu ko katsa kimpeti ko kene na église kote na ndunu. Mboka kimpeti ko yeba plateau de bateke mumba batu oyo basali développement ya plateau de bateke ezali kimbangiste. Na yango na kosenga na bakonzi ya biso ya kimbangiste. Na modèle ya œuvre oyo esalami lelo na quartier Kimpeti esuka kaka awa te bosunga biso papa commune ya Maluku toza juste na 45 quartiers oyo mususu soki tolongwe centre ville kokende kokota tokosala même 2 jours mais ngai étant bourgmestre nasengi na yo papa osunga biso esuka kaka lelo awa te esuka awa te. Nasengi sous la chef de quartier, commandant à la police, Fumu ya Kimpeti, ba Fumu yo soba village yo soba za aux alentours ya Kimpeti. Et loko oyo nasengi na bino bo batela yango, bo protéger yango. Eza eloko ya kobebisa te. To batela yango o eza ya biso. Bâtiment ya boye, tinde batongi awa eza masekite. Na yango na sengi na bino ba responsable nyonso bozali awa y compris ensemble na population to batela eloko très bien na yango na sima na yango eloko biso ko ya sima e matisu mboka za boete mais comment bofani malili na bote eloko papa tongeli biso boy il faut maboko beta boko. Merci papa pe maman na boye na bino na nasir na lobaki yango na bilingue mbinya kolobeza te oyo salami na miso emonani en tout cas nzambe apambola bino. Merci. Batata bambama bande kwa Kimpeti mbote na biso
Mbote lisusu. Monsieur le bourgmestre de la commune de Maluku, chers papa et maman, les représentants adjoints de l'église Kimbangiste, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, qu'il me soit permis d'échanger avec vous à Lingala, parce que je suis à côté de mes frères, je dois leur parler pour témoigner davantage l'œuvre que vous avez fait aujourd'hui, pour qu'à jamais mutumoko leka koloba lokuta ba lisuste. Mbote na biso bandeko. Mbote lisusu. Nazana esengo mingi ya koleka su liboso na bino lelo. Na circonstance oyo. Ngana telemi awa nazali mbuma pe o babengi na français fruit ya église Kimbangiste. Témoignage nanga lelo awa ekota po etikala pour qu'après bokende na maloba mibale misatu te. Bandako nyonso to bisika tovandi ba problème ezangaka bato te. Mais yo mutu alibanda koya na mopepa biloba loba te sans que ozwa vraie version na bakolo ndako. Boye te, hein? Boye te, hein? Ndenge bolandi bourgmestre alobi awa église Kimbangiste yango nde fungoli etandi otofandi. Etandi otofandi ngai nazoloba na bino nayaki na mboka Swalimpu tata mwasi na ngai Obenanja boyebi pe azali moko pe mama na kati ya Kimbangiste. Ayaki na nga na mboka wana azaki na mbula minei na mboka Swalimpu. Tango bafongoli sesmu école wana Kimbangiste à Swalimpu nde sika nga na koti premier maternelle. Natangi premier maternelle na Swalimpu. Natangi deuxième maternelle na Swalimpu. Tango na komi na troisième na passé premier primaire tozolongo a Swalimpu toza kotanga na ndunu makolo na nzela oyo soki mbule bandi kobeta olongoli uniforme na yo na okoti na bakaye na sachet ya sukali osimbi na maboko nakanisi tango wana nde tango papa diangenda azomona pasi azoya na babriki kwik wana bazotonga na ndunu etango wana biso aki bana classe oyo toyokende otoka bamai toyotika place baosala misala ekolongwa wana nakanisi soki natikaki classe na plateau de bateke notamment na ndunu nalongwaki awa si je crois 4e primaire nde nalongwaki na ndunu nakanisi eza na moninga nanga mpe mosusu otanga na ye nabombi ye na otanga ye nsima moninga wana totanga toyokutana kibokolo e totangaki na baninga mosusu tanga bazoyita Brazza, Namibie, Zimbabwe, Angola ozalaki na bango awa na kati ya sesmu. Alors komona misala église Kimbangiste esalaki nde place na ngina rappele lelo surtout na bankumu na biso bofandi wana ebele tango wana bozalaki te. Chef Nduna tango wana aza wana te. Chef Salim Pupe ya tango wana aza wana te. Chef Kimpeti pe ya tango wana aza wana te nde bovandi. Mais histoire eza histoire. Bachanjaka histoire te. Bobengami. Biso toza bana na bino, bino zo bakoko na biso. Ndenge to bankadraki biso. Ndenge tozwi lelo ba responsabilité à l'état. Ndenge tolobi histoire eza histoire babomaka histoire te. Tobengami ya kobatela biloko ya église Kimbangiste. Tobengami ya koprotéger yango ya kosécuriser yango. Tobengami ya kokata yango te na tongo la muki nga za fumu. Tango za na fumu so azalaki. Il faut ba fumu na tika kinini ko changer histoire te. Ote église Kimbangiste kuna église makambu ya ndako ya batu soki babengi yo te bapesi yango te kokota yango te. To respecter biloko ya Kimbangiste, to protéger yango, to tia lokoso te, motema mabe pete.
balobi ezali église ebandaki na 1921 ndenge tovanda na mwa na 1921 azali awa c'est yango nazongisi bino histoire ezali histoire faut respecter nini histoire nde na nsima nzambe akopambola biso mais soki tocombattre histoire nde tokozala na bamikakatano tokutana baproblème par-ci par-là nakanisi nazongaki bongo moke mpona korapele à l'époque ntango nazalaki bourgmestre yiki yaki awa meme naki mpete ekomaki poste nde ya police esika oyo ke bakota kaka kuna bato bakende obomana nabaki na bango à moins bachange ordonnance ke balongoli ngai na aire wana soki balongoli ngai te naza na histoire ya église kimbangiste eza makambo ya bato ya ndako ya bato yo moto alibanda okokota te nabaka na police ndenge bosuki na kimpeti kutu suki eza nde menkao bosuki yaka wana je crois ezaki respecté nde mona osenga bourgmestre makambo ya église eza traité na niveau ya communauté moto apesa mokanda église efungama eza communauté eza mpe hôtel de ville te eza pouvoir central ce qui veut dire na ngongo ndenge tofandi awa etandi oyo ndenge eza ezala kaka ndenge eza soki ecréé makelele na 6h05 yo oza déjà moto na borne na ye ordre ezala commandant ya police kolia mipanzi te olie monoko mopanzi histoire eza tetu tokolanda yo bourgmestre sécuriser lingomba tia bango à l'aise osengi lisungi bango basunga yo bango de babandi kuta avant yo senga basi babandi mais lokolo osengi mpo bango mpe loboko elanda participation na yo bango ka babenga yo te tosengi na bapapa tobondela okomona tata mwana mpe limomo santu nzambe na biso tika etokumisama ntango yo osalisi moninga omisalisi yo moko eloko oyo tokosala esika oyo papa tokoloba solo ya bakonzi mpe bakonzi bazali bata kosala misala mpona nani mpona biso pambola mpe ndako oyo banda na yo basali na yo basali na sa ntango bakonzi bakosala esika oyo yo obatela bango yo ozala na bango elongo yo inspire bango davantage po ete bakonzi na biso papa basala mosala ya kitoko oyo peuple kesepela tala likanisi ya kitoko mai pasi kuta na président de la république tena oyo azali na se ya koleka yo opambola bango yo opoma bango basala mosala na bango ndenge yo nzambe olingeli il fallait plus merci ndenge yo opesi biso opportunité oyo toserekipe esika oyo pambola ndako oyo pambola ndako oyo esala mosala ya bana na oyo na se ya ntango ya ye ekokisama
l'Assemblée nationale. Sikonde tokosala visite guidée botika bapapa na bainvité seul botika bango basolola soki masolo ezali bozala pembeni na bango te soki visite sili tokozonga biso. Quel effet ça vous fait de voir cette œuvre et surtout tous les messages que les communistes ont passés tout à l'heure, que ce soit même le député provincial en ce qui concerne votre juridiction politique. Je ne sais pas comment présenter ma joie. C'est tout ce que nous entendons. C'est tout ce que nous cherchons. C'est le développement. Là, regardez cette fracture qui est aussi bien construite que ça. Mais cet événement, ça nous fait du bien. Mais j'aurais souhaité peut-être prendre la parole au moment de la manifestation pour exprimer d'autres besoins. Là, vous avez un bâtiment. Le caissier a parlé de l'eau parce qu'ici on a un sérieux problème de l'eau. On a aussi un souci de la route qui va de ce village pour arriver à la grande route. Là aussi on a ce souci-là, mais ça s'appelle le commencement et surtout que c'est l'église kimbanguiste. Ça nous fait du bien, ça nous fait du bien, ça nous fait du bien. Le quartier Kimpeti, un des quartiers de la commune de Maluku, à Kinshasa, a désormais un siège administratif moderne, et ce, grâce à deux fondations. La fondation Charles Kisolo Kele et la fondation Joseph Diangenda. Cette œuvre vient d'être inaugurée, ce bâtiment donc moderne de 12 mètres sur 4, comprenant 6 bureaux, dont 5.
qui seront, n'est-ce pas, occupés par l'administration et un bureau qui servira de cellule. Vous l'avez entendu à travers les discours. Il est demandé à la population de bien garder cette œuvre. Et du côté de la population, ils ont formulé à travers leur député provincial, l'élu de Maluku, des vœux pour que l'église kimbanguiste puisse encore soutenir cette partie de la capitale, souvent oubliée. C'était Patsin Kieri depuis Kimpeti dans la commune de Maluku au plateau de Bateke pour Univers Group Télévision. Bandeko na biso ya quartier bapesi na bourgmestre fongola ya bureau ya quartier basenge te quartier wana babatela bureau wana kitoko parce que bakimbangisa nde basangisi mayele na bango ba fondation mibale fondation ya papa Kisolokele et puis fondation ya papa Dengenda nde likanisi na bango zalaki poto bapesa cadeau kitoko bautu kolanda sikoyo ndenge obomiso na biso comme ezalaki mokola yenga tokosuka kaka pamba boye te suka biso ekokendaka toujours na kati na église tomemanaki biso nyonso su na kati ya église na ba bourgmestre na député na biso provincial tomemanaki kuna ndenge obomesano bazangaki mpe maloba te parce que baza mpe bana ndako batangi na plateau bakoli na plateau bayebi mpasi nini ndenge nini koleka na plateau tolanda ndenge nini message ya député na biso provincial Papi Mpiana ndenge nini asololaki na kati na église tolanda. Nakanisi naza mopayate place oyo nazali à moins que histoire ebunganga nazomuke mfungula. Alors na ndambo bopesi ngana ya koloba ya liboso mpa nange eza témoignage ya koloba ke bafonction tozokamba lelo nakendaki lisusu na élection ya mibale oyo esalamaki ya ville province ya Kinshasa mpona kopona bato mitano oyo baza lokola bakonzi ya bureau kozokamba badepute ya ville ya Kinshasa nazwaki mpe loboko baninga badepute visite na ngai naza mwana ndako nayaki na ndako na biso nayaki kosambela na occasion omoni mpe toyeti koassiste na inauguration ya siège oyo wapi lingomba etongi epesi don na population. Je crois que yango peut être assister et ça lit très bien epesi biso esengo mingi et je crois que baction ya boyende mangomba esengeli sala donc mangomba ekose limite kaka na osambela te plutôt soki olandi bastatien baza mpe na droit ya koparticipe na baœuvre sociale ya kosala quelque chose pour la population. Voilà yango wana nalobi nabiti kosambela nauti na ndako na ngai naza mwana ndako donc naza kimbangiste. Donc, quelle nouvelle aussi, bonne nouvelle vous avez apporté à la population d'ici parce qu'ils ont beaucoup de besoins, la route mais également l'eau. Je crois bien que je ne suis pas venu faire trop de promesses. Je risque de faire autre chose qui ne sera pas concret. Mais j'ai amené les ingénieurs, ils vont faire les constats pour regarder s'il y a possibilité. On va placer le forage en attendant parce qu'à partir d'ici, on ne saura pas avoir l'eau de l'argile des eaux. Un message par rapport à cette action de l'église Kimbanguiste, notamment le siège administratif du quartier. Nous encourageons l'église Kimbanguiste. Et d'abord, vous connaissez très bien l'église, ce n'est pas une petite église, c'est une grande église. Les actions qui ont commencé à mener dans les plateaux de Bateke, nous les encourageons. Nous encourageons qu'ils puissent étendre ça sur l'ensemble de Maluku. La commune de Maluku, c'est une grande commune qui a une superficie au moins de 80% de la ville de Kinshasa. Donc avec ce genre d'action, si ça peut s'étendre sur l'ensemble de la commune, ça serait une bonne chose pour nous. Nous sommes très contents, nous remercions l'église. Merci. Bah, moi, pour les appeler, mais na Obasali, en tout cas, ngai étant bourgmestre,
na félicité kimbangiste makasi et que na niveau ba sali eloko wana basuka wana te bameka koprolonger koallonger pour que dans des années à venir Maluku efongwama commune ya Maluku voire même ba différents quartiers où ils sont un peu éloignés ceux qui bénéficier ba genre ba bureau wana et au sala biso kitoko en tout cas nazana joie makasi étant autorité en mboka. Merci. touti kolanda maloba ya député na biso o bomesa na biso ya l'église kimbangiste ndenge tomesana soki papa alobi te seke toyaki l'église te na yango tokolanda ndenge papa Simon Kimbangu Kisolokele ndenge asolisaki biso bana na ye tolanda maloba papa Simon Kimbangu Kisolokele tolanda. Tozomsi botonde pai na Nzambe pambate ya permettre biso tozala elongo na mokolo moye. Lelo tina we memi biso tiawa na programme oyo esalamaki na mokolo moye ya inauguration. Likambo nyonso moto kaka moto akanisaka. Nzambe alobaka travers moto abongisi likambo. Pe soki bolingo ezali moto akokisi bolingo na Nzambe. Ya solo ndako wana tosali mpona leta. Tosali topesi na bolingo. Ya solo pe nano tokomaki wana te makambo ebele eleki na butu oyo ngai na tomoni te. Kasi jamais loko biso tolingi topesa na moto. Satana ya te asi ayaki. Nzambe pe kaka na bolingo na ye alingaki ete bana Simon Kimbangu tokoma avant po ete bosala mabondeli na ntina likambo wana te kasi présence na biso awa ya bino awa et se faire remarquer. Papa Solo, Papa Armand, Maman Solange va représenter biso kuna o nyonso ezalaki misika wana baniaki yango pamba te bazali na nguya wana eza boye te. Ya solo tango esi ekei tokozala molai te ezali hasard te tozala bisika oyo etonisami na kimia biso epesameli biso esika nyonso bapapa basalaki likambo mpe bapesaki sens na yango biso toya ko amplifier likambo batata basalaki soki batata batiaki mbuma misato soki bayeba kuta ete bilanga esalemi soki balonaki eloko moko bakuta ete komi mitano ekutalisaka batata ete ya solo bana babandai kotala bayekolaki mpe bakomprenaki esengo mpe lokumu lozonga epai na bango bomba te biso tozali kaka basali yango nde esanisi biso na mokolo mwa lelo. Donc ti tozali awa batata na biso bamoni nini ezali kosalama bamoni ndenge nini tozali ya solo biso kaka toprofite. Ngai nalobaka na etaleli na ngai Nzambe azali esika nyonso na chambre na Nzambe azali
esika nyonso oyo kobengela nzambe nzambe azali kasi des fois nzambe aprivilégiaka balieu moko précis mpona ase manifester. Ce n'est pas vrai que soki obengi tata Simon Kimbangu parce que ozali na Kinshasa boyoka te. Combien de fois biso tozala musika na Canada. Mais ce qu'on crée par condition oyo lingi nzambe se manifester, il va se manifester. Pambate okobomba na moto kasi lili na est-ce que okobomba na yango biso na nzambe da lolingi wana. Mais soki toyao omoni environnement nzambe akrea papa fumalonga l'axiété esika nyonso ya lingi mbuma kitoko ebotama ata moto alingi te ekosala nini pambatala ya nzambe biso yango wana nde ememi biso elingi oloba te awa mabe ezali te bato nyonso bazali basanto awa te bazali kaka bato biso topesa bango te oyo ezali ya bango te bakobunga nzela bazali kaka bato kasi biso moto ozali koya esika oyo tosalisa bango plutôt na mosala bazali nango po ete kombo ya tata Kimbangu ekende liboso biso na bino ndenge toyawa epesameli biso tolakisa bango bolingo biso mpe toprofite na espace oyo epesameli biso etondi kimia po ete toloba likambo oyo ekoyokana na mboka na ye po ete tata azwa esengo toyokani lelo ezali yenga ntango ekei programme ezalaki molai kozonga na Kinshasa ezali na bakondisio biso nyonso toyebi tokozala molai te bandeko baye kotala biso bazongi na esengo pamba te euti na monoko na nga te euti na monoko na bango moko biso toyoki kaka bana pasi mo Kimbangu ya solo so tosangani mibale to misato na solo tolingi likambo nzambe akopesa biso yango oyo bango bazwi na promete bango na bibo kotemoniaka kaka bokanga data lelo pamba te oyo bomoni bazali bakoko tata Simon Kimbangu bazali bato monene te kasi bazali bakoko ya nzambe différence kaka yango wana tozali bato kasi tozali bakoko nani nzambe epesi biso lolendo te bato bakanisi toza lolendo te tobundi na eloko wana lolendo te au contraire il faut tozala 2 fois 1 nayokaki message moko na ntongo papa Fumalonga azoloba ngai ndenge nazali boye nazali mokonzi te nazali mosali biso tozali basali toyokani kasi mosali azali kosalela yo azali kosenga mwa reconnaissance Kimbangu toye tozofingama mingi bozofinga biso mingi nasepelaki mokolo wana papa Armalera alobaki eloko moko alobaki esepelisanga bi azongisili bino slogan olobaka botosi voilà eloko ya repetaki mais soki bozali kofinga biso bozali kokende kochola biso vous nous affaiblissez mais tant boza koaffaiblir biso c'est vrai ce que je vous dis bozolembisa biso te mpona biso moko te mpona bino nga nayambaka moto moko na Gombe kaka wana na voyage ote oyo elekaka wana avant nayamba ye acholi ngai kosakana te kasi ntango tour na ye ekoki akoti nazali kotala ye nga na bloke ye alingi abanda lokuta nazali nga kotala ye donc bokolembisa nde biso mpona bino mpona biso moko te biso toza na obligation mpe devoir ya kozala na bino kopesa bino bolingo mpe koservir biso pamba te tozali basali ndenge tata lobi
mosali wana voiture kutu ememako mikolo nyonso soki oke otikamo na garage mpona basala entretien mokolo mosusu ekokufa ekoboya komema yo bokolimbisa ngai soki nazotouche sensibilité mais c'est ça la réalité. Vous nous faites mal mais bolingo na biso pa na bino ekitite heureusement kimangisto ye tokobwa kaka bino jamais batiki bino atata mosusu tokokenda bino kaka nzela moko kasi esengi oza na biso soki toza kosentir que c'est vrai bozali koyokela biso tozali kosala nzela moko tozali kotonga eloko moko bana tasi moki mbangu bapaya bayaka te basepeli biso tozali kokufa nzela ezali na nzela tambala moko te kasi yo lelo mituna est-ce que nazali prêt nzamba salisa ndeko na ngai nga na zela tosisi bwena komona tata mwana pili mosanto amen. Na nkombo ya tata mwana pembuli mosanto tofuka mananu moke pwete tosenga bolimbisi na oyo ba papa alobi ke tozali kolembisaka bango papa biso tozali bana na bino ndenge oti koloba tozali na nzambe mosusu te ya solo mutu azali mutu azali na ba faiblesse mais azali pe na ba point fort na ye bino pe botala biso na ba point fort na biso oyo tozali kolembisa bino ndenge balobaki na récitation ya 6e primaire ke soki ezali yo te ezali ndeko na yo papa bolimbisa biso po ete bolingo na bino na biso esila te pamba te na ntango balobaki est-ce que bopesi biso confiance biso tolobaki topesi bino confiance mingi babengaki biso tolobi tokozala na bango soki bakobamba bapantalo biso mpe tokobamba papa ata mpona wana bolembisa motema botala bapoint fort na biso bafaiblesse na biso bobwaka okombo ya tata mwana mpe molimo santo amen. Tika totonda maloba ya bapapa na biso oyo bapesi biso kolanda ndenge nini événement na biso lekaki kobanda na ntongo ndenge bapapa bakendaki nanu koinaugure bâtiment administratif ya l'état bapesi na bango na cadeau na bango na bureau ya quartier na Ndunu na Kimpeti ndenge bapesi cadeau na bajeune po te bakobatela bijou wana batongeli bango kitoko tolandi mpe maloba papa ndenge ezalaka en tout cas na kosenga na bino oyo eza chaîne na bino édition Kimbangisa TV yango nde ekopesaka biso bainformation ya solo en tout cas bosabone massivement ndenge bomesano parce que yango nde ekotombola mosala oyo kosala en tout cas tobosani bino te bato nyonso baza na mikili ya poto bakolandaka biso mpe bakosoutenaka eloko oyo balandi na bokebi nyonso wa bino oyo moto aza na etando ya mikro akoloba ezali papa Bob Dibavuva oyo bino boyebi ntango nyonso moto na méditation donc en tout cas tobosani bino te mbote botikala malamu tokutani mikolo ya nsima ndenge ya bomeso na biso merci.